Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon mani. Loboko na tata ese moi minikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Bonjour, bonsoir. Ça dépend ya R O Bokozo biso, nzamba le kanoko pambola bino. Bino ba bon so boza bande ko bolanda biso na chaîne na bino, c'est l'ouvert TV tika nzamba le kanoko pambola bino. Bino baso boba bino bato bo pesa biso. Occasion ya ko trabanda ko na bino sa ke to toke boza na bolingwana ko yambaka biso ya ko sombaka ba unité ya ko sombaka ba ndebe ba mega pona kolanda biso nzambe vraiment ya bolingo aleka na ko pambola bino na pesi bongo mbote mingi pe merci pa ya long valable lelo to na mbangu penza ko sala émission moko spécialement pona édifier batu pona bana nzambe pona batu na nzambe. Et vous savez, on a apprécié, merci Mingi. Pour y avoir la caméra, la réalisation, pour y avoir remonté émission Oyo, Nzamba elle est en Pambolaye. N'apprécie, merci Mingi, pas ya bay Banso, au Balandarabiso, les États-Unis d'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, pourquoi pas en Afrique. Nzamba Bokas Banso, à Pambolabino. Merci à cette grande journaliste, Oyako Bongo Moussali, Nzamba, la servante de Dieu, a consacré. Mosali Yanzambe pelon voilà bazé consacré comme évangéliste na pesi bango mbote mingi pour ko basali Yanzambe mbote mingi na évangéliste et dit na France na moi sinaye maman Nancy na sœur Sunda Tendresse pourquoi pas na pesi mbote mingi et pas ya Sylvie qui gagne aux États-Unis sœur Moyuma Patrick Kamanda bana nyoso bana nangai Nzambe le kanoko pambola bango mbote mingi pa ya Dr. Jobo Bolibanda aux États-Unis Nzambe azanaye mbote mingi e pa ya bana nanga motema Freyav et puis na chéri na ya kitoko chéri na biso yoboko yebi na lingaka bango mingi Mimito Maduda Nzambe azana bango longo pembo tembingi na mon grand frère propre Yanze za 6 kale motema Ferdinand na France Nzambe azana ile ngona mwasi na ye ma bitandeng na lobaka Brigitte Nzambe azana ye pe na pesi mbote makasi et pas ya ma fille chérie ozaka bongo na Angleterre na mobali na ye bokilo na ngai Esther on va benga le diamant noir Nzambe azana ye makasi penza Nzambe le kanoko pambola ye Esther le diamant noir Nzambe azana ye Esther mabengi Nzambe azana ye lelo bandeko to ye mbangu penza pona ko sona bino likamoko ya somo ya pasi pe ya mawa oye salami je crois que bokolandango en live biso awezaka maloba pamba te mena ba image mais tout le monde de la muke Nzambe na commission na pamboli yo pozali mokonzi ko na nyonso yo oyo pesi occasion ko sala émission oyo pona ko édifier bana na yo traite le kumpen kembo ezonga na mboko no mosantu émission oyo Nzambe ekota na mitema bana na yo efungola bango mayele bwanya pe bososoli pona lukumu na yo na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi amen. Merci tobeteli quand même ko na biso maboko makasi oyo apesi biso occasion tomonana soko moni pasteur Vincent Makela Meshak aye biso toyelaka makambo oyo edifiaka tozala koloba tchakute na ba réseaux sociaux po toyaka tokoloba biloba mais toyaka mpona koloba makambo etali bunzambe makambo etali ya Yesu Masiya mpona ko edifier bana na Nzambe yango na pesi sumbote mingi epai ya mwana na ngai José Basaola na France Nzambe azana ye elongo Nzambe pambola ye pourquoi pas na pesa mbote epai ya baebanso oyo bakozala branché oyo bakopartage émission oyo Nzambe pambola bino bo like bo tsa ba j'aime bo partager yango Nzambe na biso
akozala na bino elongo mpe nzambe akopambola yo ntango partage émission oyo okobikisa molimo ya ndeko moko okoéveille conscience ya ndeko moko nzambe na biso akozanga te kopambola yo mbote mingi epai ya bana nga bazalaki consacré comme servante de l'éternel ma bien-aimée ma très chère fille Sephora Makela Jade nzambe aleka na kopambola ye pe libota Makela mobimba sans oublier mon chauffeur de tous les temps fils à papa fibo frère fils nzambe apambola bino bandeko toye na mbangu nde nalobaki parce que likambo ezali likambo nini bandeko nzambe akomi kobimisa ba faux serviteur moko sima moninga po ete bible elobi makambo oyo ebatama ekobima polele bo baza ya nzambe te bakobima polele baza koya kosalela nzambe na basutu na ba YouTube mpo na mabumu mpo bayebana bazoluka babese bazoluka popularité baza koluka ete bato bakumisa bango bato basanzolaka bango bato bamona bango nde bayebi bana connaissance ya parole baza na connaissance ya bunzambe nzoka mingi na bango baza balu raviseur bankosi ya kongala bato baza koye mpona kobebisa libota bana nzambe bato baza koye mpona kocholisa nkombo ya nkolo bato baza mpona komassacre église ya nkolo bazali ebele bien aimé nga nakumisaka mingi nzambe parce que bible elobi yango toloba yango mbala mingi eza verset moko clé topesaka bino na chapitre na Matthieu 24 soko bano tanga na bana verset 1 kino na kokita na ba 24 so banini okomona bible elobi makambo oyo tokolanda yango sasa ipi calamité bosalso image na lo valable bokolanda yango pe bandoko balinga bino okata ntina nazokebisa bana nzambe eza teke songo daleki na YouTube bapase na YouTube basala bampate te okotala boye yebi kokende baami te mais soki aleki na YouTube yoka mbanga yoka baverse yoka bamakambu mais tala ndenge église ezotambola mawa plein bien aimé yango wana fo kodiscerne mosala nzambe okangama na bango pase nini yo kolanda eske nini yo kosambela tozo bango mbala mingi baza dans le faux mingi baza bakomi bato badesime mingi baza bakati ya pédophilie mingi baza bakati ya baframason na bayam na bavodour baza bakati ya bamagie mingi baza mpe bandoki me basimbi nkombo ya yesu mpona kobebisa lingomba nkolo mpona kobebisa nkombo ya yesu mpona kocholisa bunzambe bien aimé nzambe azomisa bango moko zala branché omona makambo eleki epai ya moko mosusu nzambe abimisi ye bien aimé tala yesu na biso azosepelaka teke nkombo echolama azali kobimisa bango na pwasa mpe basili te bakolandana na kobimisama po ete jésus christ aza lumière lokola bango baza na kati ya ténèbre lokola ténèbre elongaka lumière te kola bano bimisa bango moko bana na nzambe nakoloba susu mingi te bofongola miso mpe matoyi bolanda nano image oyo l'homme valable évangéliste l'homme valable mwana ntuka ya nzambe petit frère jésus christ cerveau électronique aza kotela biso na chaîne na bino bolingaka mingi Silver TV nsima nango tokozonga mpe tokoanalyse par rapport à image oyo tokolanda sikoyo bolanda. C'est ma fille qu'on a abusé chez le pasteur. Je prie à mon Sinaï, ça me fait 3 ans. Je suis modératrice. Je suis vice-présidente dans le groupement de mamans et la présidente de la chorale. J'ai beaucoup aimé ce pasteur parce que ce pasteur m'a aussi aidé. Pour ça, je suis reconnaissante. Vraiment, pour les services qu'il m'a rendus, je suis reconnaissante. Je ne peux pas le nier. Vraiment, c'était mon père. Je le considérais plus que mon père. Tout ce qui s'est passé dans mon foyer, il était au courant de tout. Dès qu'il y a un problème,
je le signale, papa, regarde, j'ai tel problème, même si c'est avec le mari ou les enfants, je lui parle. Il me donne des directives à suivre. Mais or, il savait que le pasteur se cachait derrière autre chose. Par ma grande surprise, lundi, c'est mon petit frère, celui qui m'avait suivi, qui est venu me dire que non, Yaya, il y a un problème qui se passe. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Que non, le pasteur abuse de ta fille. J'ai dit, comment? Le petit frère a commencé à m'expliquer. J'ai dit, je ne crois pas. Parce que j'avais trop confiance à mon pasteur. J'ai dit, je ne crois pas. Il a dit, attends, on appelle l'enfant, parce que l'enfant se trouve chez mon grand frère à Vindoulou. Et quand on a appelé l'enfant, j'ai dit, maman, c'est moi. Je ne veux pas que tu rentres dans les détails. Je vais seulement te poser 2 questions, ma fille. C'est vrai ou c'est faux? Ma fille me dit, c'est vrai, maman. J'ai dit, d'accord. Ma fille me dit, c'est vrai, maman. Après, c'est là où on a appelé leur père. Mon mari est venu et le petit frère a parlé. On est allé chez ma fille à Vindoulou, accompagné d'un gendarme. La fille aussi a parlé, elle a expliqué tout. Donc le pasteur l'avait menti que je vais te faire le traitement parce que tu as des maris de nuit. Donc si je ne te traite pas les maris de nuit là, à la longue tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas mettre au monde. Voilà pourquoi je dois te faire le traitement. Mais le pasteur ne m'avait pas dit quel genre de traitement qu'il doit faire à ma fille. Il a donné 2 versets bibliques à ma fille. Le verset biblique, là où Jésus était parti sauver la fille d'un centenaire romain Jairus, c'est l'exemple là qu'il a donné à ma fille que quand Jésus est allé ressusciter cette fille, Jésus avait fait sortir les parents dehors. Est-ce que vous savez ce que Jésus avait fait avec la fille? C'était en secret. Dieu dit aussi que dans ton monde en secret, Dieu qui est dans le secret te rendra en secret. Donc il y a des traitements qu'il faut que ça se fasse en secret. Et tout ce que nous nous sommes dit, quand vous allez partir à la maison, si les parents vous demandent, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous allez dire même 20%, le 80%, vous cachez. Ça, c'est ce que ma fille m'a dit, nous a dit. Donc, il a dit à ma fille, tu connais l'hôtel, le G7 vers Saint-Kizito. Il a essayé d'expliquer à ma fille a reconnu l'hôtel. Oh bon, tu vas aller là-bas, c'est là-bas où je vais te faire le traitement. Ma fille se disait que c'est le traitement. La fille est partie le premier jour. Quand ils sont arrivés là-bas, il a dit à ma fille de se déshabiller, il a pompé les parfums spirituels sur ma fille, il lui a mis les doigts dans les oreilles, il a dit expire, aspire, si tu te dis expire, aspire, tu aspires, tu aspires. Après si tu te dis bloque ton souffle, tu bloques. La première fois ma fille a bloqué. Allez, libère, la fille a libéré, il a fait ça 3 fois. Après il a dit à ma fille, allonge-toi. Ma fille s'est allongée sur le lit de l'hôtel. Le pasteur a pris sa bouche, il a léché le sexe de ma fille, il prenait cette salive, il jetait dans les toilettes de la chambre de l'hôtel. Il avait fait ça au moins 3 fois. Après il a dit à ma fille, pour aujourd'hui ça va. Il a encore sauté, peut-être je crois, si c'est de moi, je ne sais pas, parce que je ne voulais pas trop écouter l'explication, parce que vraiment je n'arrivais pas à supporter. Donc il a fait ça, je crois 3 fois, et la 4e fois c'est à l'église même. À la 4e fois c'est à l'église qu'il a fait à ma fille. Et c'est là où ma fille a commencé à sentir la culpabilité en elle. Là, c'était des relations carrément sexuelles? Oui, la 2e fois et la 3e fois, c'était maintenant les relations sexuelles. Mais la première fois, c'était pas la relation sexuelle. Après, il a dit à maintenant ma fille, la 4e fois, il a dit à ma fille, on doit accélérer le traitement parce que ma femme est mise au monde, donc on doit accélérer le traitement. C'est là où ma fille a commencé à se culpabiliser, mais ça c'est quel genre de traitement aussi. Et puis j'ai caché la vérité à mes parents, qu'est-ce qui ne va pas? Non, je dois vraiment me décharger de ce fardeau. Mais comment est-ce que je vais dire à maman? Maman est tellement colérique. Comment je vais dire à papa? Papa aussi est violent. À qui je vais dire ce problème? Et c'est là où ma fille s'est confiée à son oncle, qui est mon petit frère, que tantôt j'ai un problème qui me dérange. Vraiment, tantôt si je te dis ce problème-là, tu vas me secourir. L'oncle a dit oui, quel est ce problème? C'est là où ma fille avait dévoilé maintenant les secrets chez mon petit frère. Et le petit frère est venu me dire, on a appelé le pasteur le lundi, chez moi à la maison, chez moi, ici à André Jacques. Le pasteur est venu avec sa femme, accompagné de ses 2 protocolaires rapprochés. Mon mari a parlé, le pasteur n'a pas pu parler. Sa femme nous dit, oh non, mais si c'est le traitement, si papa avait fait seulement une fois, est-ce qu'il avait encore continué de faire, arranger ça à l'amiable? Monsieur a dit, ah bon, d'accord. On a appelé les parents. La 2e fois, le mardi, sa femme est venue, elle est venue me supplier en pleurant. Maman, vraiment tu vas accepter que le pasteur aille en prison? Moi j'ai des petits enfants, je vais faire comment? Maman, ne fais pas ça. Maman, ne quitte pas l'église.
Si tu quittes l'église, les fidèles de l'église seront au courant de ça. Ils vont fuir l'église. Maman, aide-moi. Sa femme me suppliait, elle pleurait. Mais hier, à la gendarmerie, elle a commencé à m'insulter. Et les autres adeptes de l'église, j'ai dit, c'est pas grave, j'assume. Dieu qui est juste, juge, il va nous juger. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Nous pouvons agir faute de preuves après avoir été informés de certaines pratiques observées depuis quelque temps dans cette église par les habitants du quartier. Le chef de bloc numéro 4. Merci Nabino. Nakasi Bolandi, Majoyo. Bomoni faux pasteur oyo. Faux pasteur. Oya zo témoigner waneza mondimi na ye. Mondimi yankole so assemble la l'église na ye. Boki ndaka lobi. Oya za pasteur nanga naza pena proche na ye. Pasteur ayaka na ndako na biso. Soki problème eza na famille na biso. To kotoya chaque fois. Ayaka azosala biso ba prière. Or kazalaka. Excuse. Nzoka azalaka kintekwa. Pasteur bi couple nanga malamu. Yam tabonde na kapana biso. Nzoka pasteur oyo aliaka ngana CC. Ba pasteur moko satanique. Ba diabolique, ba serviteur du diable. Nana commentaire ko sala te. Bolandi bino moko. Mwana oyo pasteur oyo a violé. Azali mwana mama oyo amemaka bana na église. Bana na osame na église wana. Pasteur oyo abengi mwana ona nkuku. Alobi na mwana oyo azana bilimu mabe. Alors na ka oyo azana yango ezosenga azwa traitement. Oh bande ko balingami. Ezali mawa mingi. Botala tata mokolo ndenge wana. Mokolo ndenge wana na mwana muke. Mwana za mwana muke pe mwana mondimi na ye. Bandeko bato bazana kata misala satana bazaka na mawate bazana motema te bazaka de tas d'amité. Bien aimé yo sambela gesikani o sambela gesikani mosali ya nzamba bien oyo nzamba benga na yebisaka bino mbala mingi ezala bato mingi bosali na nzambe soit disant basali ya nzambe baza na vocation wana te ozomona ba conséquence alobi na mwana phase de traitement apesi mwana oyo numéro na adresse ya hotel mwana kende kozele kuna mwana mondimi na ye oyo aza nanu mwana muke amemi mwana oyo kuna abali kosala ba pratique diabolique nsima alobi na longola bilamba mwana longo bilamba bina mata na mbeto mwana amati na mbeto bandeko bolimbisa wana ezali mama nende aza koloba pasteur oyo akamati monoko na ye atia yango na nzoto bomwasi ya mwana wana soki aza kobenda nini ngano toyebi te soki abendi aki abwaki abendi aki abwaki asali mwana baseremoni alobi mpo molimo abe tika ye esengeli bavani mwasi na mobali atamboli na ye bien aimé oli asala yango atambala moko mwana akomaki bilanga na ye akomaki mwasi ya plaisir mpo na ye tango na tango oyo aoki mposaba makambo wana abengi mwana mwasi wana azokoseza traitement mpo milimo mabe etika ye oyo délivrance ya ndenge nini bana na nzambe me makambo ezosalama mingi ezosalama trop bien aimé lelo mpona kopona papa akondima oyo tobenga papa molimo il faut bondela nzambe nzambe aguide yo nzambe alakisa yo nzambe aoriente yo nani oyo okoki kolanda nani okoki komipesa epai na ye mpona ti yesu asolo yesu ababétise te yesu akipede te yesu abanuka te yesu abamagie te yesu ya mankiona te me yesu asolo bien aimé mwana oyo akomaki culpabilisé akomaki traumatisé me motema na ye ezali kosepela te abina kose débarrasser makambo ndenge nini so nebisi mama azaka mutakanda so nebisi papa azaka mutakanda ake koyebisa papa leki na ye tala makambo pasteur asalaka ngai c'est triste c'est grave
bien aimé dans le Seigneur. Non, ça va mon laïté. N'est-ce pas mon ndaka image oyo. Bon da makambo eleki. Pour mon ndaka makambo yo. To bela kabino eza makambo ya solo. Mais ce que ça fait na quit. Bataille esprit secteur. Atako to moni yango. Ato yoki yango. O bate parce que ça c'est la kabambo côté. Ba conseiller boy na boye. Bien aimé eza mawamingi. Pour aller tomber sur la souka. Nango za molaite. Nango tel sabino misala ya satana mena kata lingomba ya nkolo. Basali mabe ya satana mena kata lingomba ya nkolo. Batu mabe ya satana me balati kimosali ya Nzambe. Balati étiquette ya ba berger, balati étiquette ya ba battre ba pâté. Mais baza ko lia ba pâté ango. O bazo kende ko sambela de l'église bango baza ko kamba. Bible lobi bo bima na kati na bango. Na ko sanga bandimi. Ya église wana. Bati ke l'église yemoko, ba bima. Lukeska malama ko sambela. Bomo ya mutu eza sacré. Ama mutu eza sacré. Basakana na ngote. Nde papa leki na ya memi sango. E pa ya na mwasi. Pe ya na mobali. Bake pa pasteur wana. Non, babengi pasteur wana aina ndako na bango. Bandi ko lobane ba magaboyo. Pasteur baki ata i ata ote. Abandi ko senga ba pardon. Monstra bandi ko lela. Ebimate eyokanate batu bakokima pardon boyena boye me mutu ndenge wana bandeko balingami asa mutu oyo kokele mawate parce que ça serviteur du diable un serviteur de Dieu ozali conduit par l'esprit de Dieu akosabloka ndenge wana te non ba que Saint-Esprit ezali meilleur éducateur ezali meilleur enseignant ezali meilleur professeur. C'est que personne vocation et que personne interdit. Et que tout le monde a besoin de pourtant, on a posé la yango, on va avoir condamnation dans mon thème. On va avoir mon sang de zolo banayo. Bango basa na ngote. Yangote na boba ça n'importe quoi. Merci de comme Tolandi. Notre commentaire mingite essentiel question yoki. Soko tika la kozala bafana kwiti. Okobungi sabo mo nope molimo na yo. Mais soko tika molimo nzambe kamba yo, ozala discernement. Okomi bikisa pongo bikisa bato ebele na sima na yo tika nzamba pambola bino ezali bongo wangai wa bino votre bien-aimé le pasteur Vincent Makela oyo atemaka bino koleka soko lingo benga ngai lo valable afficher numéro na biso wana soko bengo kozwa ngai pe tokokabola na yo parole merci mingi na lo valable oyo akambaki biso na émission oyo afilmaki amonte pe mutu ako tiango na chaîne nzamba le kono pambola ye merci na bae banso o balandi biso merci pa ya mon épouse madame na ngai ma chérie esika oyo motema na ngai elalaka Bénédicte Chipantoka mwana wa Nzambe la servante de l'Éternel nzamba pambola ye na pesi merci mais pas Josué Luanda pourquoi pas pesa merci et pas ya jouer sur le store ça na sur le TV pasteur Flamme d'Angola Jade Makela Sephora nzamba pambola ye mama Bénédicte Chipatoka nzamba pambola ye pe ba banso yo ba sister Rabiso kola pambola bino nde tokutani mikolo zeli koya bambote na bino bo partager et kosala malamu pe bo s'abonner massivement na chaîne na bino soki so mizongeli te nde tokutani ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likolo baninga mina ye ciel ouvert